Mboka lelo ekufi. Mboka zozonga sima. Nyonso ezo marchete. Voilà pourquoi. Nous avons toujours l'intérêt que tous se mettre autour d'une table. Parce qu'on dit que ceux qui boquent dans le Parlement, et aux Alagara, qui sont pour? Qui sont contre? Et c'est lui. Mais tu as vu le Parlement, il y a Parlement où il y a Kabila. Parlement où il y a Parlement, il y a FCC. FCC Kachuna, Bovandi. Au moins déjà 2 ans au Bossali, Bossali Loro. Qui est sous occupation à partir de Belé Mboka? Tu sais combien il y a armée où il y a les lots Mboka Nabiso? Tozo bonde la bango ko bonde la bobima équilibre de force. Un des journalistes moko ya Siloé abungi ya 2 jours passés. Comme on a dit na Kimi Momu et Kiminga Momuke, il y a 2 jours passés à Bungi kaka tangwa sisi émission ya koloba makambo milembu. Ndeko jamais da na télévision CCTV ba ya ko bimela ye en pleine émission. Pazolo ba makambo ya milembu. Batango wana bazoya na minduki na nini nanya zotinda bango. Mbote baike boko landa biso partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube na message ko lobela bino Matali politique ya mboka na biso Congo lelo penza to ko lobela sur ba question d'actualité ezali ko tambola na mboka na biso Congo ndakisa sommet mini sommet uti ko leka bongo na Goma o e salamaki na vidéo conférence chef de l'état na ba président mususu ndakisa ya Rwanda Angola na ya Uganda peut kolobela affaire minembwe ndenge penza mboka na biso Congo ko kende to éviter ce qui Azaria Surube wa ndenge ba ko beta sete butu moyi ye mtaza parmi bato penza o ba ko faciliter ba nyamulenge to pe ba Rwandais ba occuper penza espace wana minembwe peut kolobela Matali lamuka ndenge penza passation du pouvoir et ko sala report na report nango le to ambe bino honorable Muza Kayembe ozali moko na kati ya lamuka pe cadre na kati eside na penza to kosola sur ba question d'actualité ozali kotambola mboka na biso Congo. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Ouais, santé zali moi malamu muke ndenge mboka ezokende ndenge biso pe ba santé zali. Boni plateforme na olamuka et surtout mikolo penza ozana kati eside parti cher ya mola mboka Martin Fayulu boni lamuka eko kendo lenge nini passation du pouvoir entre coordonnateur sortant Adolphe Muzitupe na président Martin Fayulu eko salama ka ba rapport na ba rapport ko samba le lobby kune salamité kasi selon ba source mingi ba rolo ba été Jean-Pierre Bemba topé Katumbi baza d'accord sous souté lokolo na mo ezali moko libanda moko na kati bote batika lamuka. Bon, lamuka eza malamu, lamuka oyebi eza kaka kombote, lamuka ezali création ya peuple congolais. Oya sengaki que wana tozali kokende ba élection en 2018. Tozala bomoko, c'est-à-dire que bandeko nyoso ya opposition bapesa biso candidat moko. Lamuka eza lelo état d'esprit. Lamuka lelo ezali espoir de tout un peuple pour un changement oyo ya solo oyo peuple azali koluka. Lamuka lelo ezali espoir pour un état de droit oyo peuple alingi pour na mboka na ye. Mais oyebi ke esika bato bazalaka ba problème ezanga kate. Donc et ba problème ezalaka ba solution nango ba trouvera yango pe et pas ikaka ya batu. Donc ceux qui lelo yo ozu ba information ba nungu OK bandeko ndeko Jean-Pierre Bemba nandeko Moïse ba moni que wana zo engagé yo mais une chose est vrai que ba reporter mbala moins mingi passation oyo ya pouvoir il fallait que ça entre ndeko Mozitu pe oyo il fallait ki aya kokota. Mais ce qui n'a pas eu je pense que cellule politique a si ça qui m'a cambounango. Et puis Congolais il faut ayeba mukili mobimba il faut pas ayeba pe makamwango sala mandengenini hein parce que na la muka ezalaka oyo babengaka cellule politique, c'est-à-dire que ndeko Jean-Pierre Bemba na batu, ndeko Moïse Katumbi na batu, ndeko Martin Fayulu na batu, pe ndeko Muzitu aza na batu. Bangonde ba préparaka sous forme de conférence moko au tobenga na ndenge ya diplomatie ya ba ministre des affaires étrangères ba ko préparer nini oyo bango ba ko proposer na président pour que basala yango en termes de déclaration ou bien oyo ba ko koloba
Donc ce travail-là a été fait, discussion Sanama qui finalement, qui accord sur tout. Bien qu'il y ait des divergences, mais tant que vous avez accord, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de divergence. Donc, ma caméra, c'est solo là qui bien. Il y a un boyoka qui que comme tout a lancé qui communiqué dans la presse pour que lobby passation il y a pouvoir et Salama. C'est-à-dire que c'était un mercredi. Passation pouvoir et Salama. Je pense que c'était les premiers, ceux qui mémoire n'engagent Malamou. Alors donc nous sommes qui déjà en ordre. Mais malheureusement, avant que basa la passation wana présidium bazwa qui autobenga na poto amendement. Hein? Amendement msuso utaki pa ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. C'est comme ça que monaki ndeko Siv qui voit ta sala qui déclaration que moyen to ça la passation ezali sous-souté na demande ya ndeko Jean-Pierre Bemba pe Muzitu parce que ils doivent se mettre d'accord na ba point. Ce qui moninga monique était amendement on a sala qui mamte ba koyoka ye. Mais peuple congolais pas un droit yeba amendement ngozanini. Ozolanda ça na droit yeba amendement ngozanini plutôt que tozala na ba accusation o ezali ekoyiko tombola démocratie na bisoté. Parce que le lo eloko ezobo mezali ke soki moninga lobi a yo atozomona keza a yo lingika keza la b. Hein? Non, on n'a pas besoin vraiment ya babilo kwa nyoso. Donc le lo nakoyiko yebisa na mukili que amendement ndeko Jean-Pierre Bemba asalaki amendement. Amendement na salaki yango na ndenge nini. Oyebi mboka na biso mikolo yo bato balobeli tribalisme mingi. Et puis mutu nyonso azolite pour que tribalisme anesi là. Bandeko présidium a retaki que présidium a condamné pe azo condamné tribalisme na forme na yango ndenge zoleka. Entre Muzitu na bango nyonso basalaki amendement wana. Que tribalisme to condamné yango. Mais ndeko Jean-Pierre Bemba asalaki amendement mususu supplémentaire. Pour na koloba ke to condamné tribalisme na lobi na lingala ya pete oyo groupe moko bien identifié. Olandinga maman bien identifié. Bon, peut-être que azana ba information moko un peu élargie, ayebi groupe ango ezali nani, hein, soki batuni yo oloba yote, soki batuni nga na oloba ngate, omoni ke ekozala peut-être important que bazwa kombo ya groupe yango bacha. Soki ezali maman yo Joël bakoloba ke non, maman Joël ndazo sala tribalisme là parce que c'est un groupe identifié. Donc ozomona ke amendement wana esalaki ke etelimisa. Il appartient au peuple, il y a qu'à juger. Est-ce que et koki kozala bongo? Moi je pense que koki kozala bongo te. Wana na muke oyonga na ekoli na ebi ke koki kozala bongo te. Parce que moni tribalisme na mboka na biso ezali condamné, tribalisme yango moko eza condamné. Mais la non dénonciation ya tribalisme eza pe condamné. Mais tango bino bolobi ke tribalisme oyo batu moko bien identifié, to groupe moko bien identifié. Voilà, il faut ba citer yango. Parce que ngana ozala muto ya yambo. Muto ya koyamba soki communiquer à modèle wana ebimi na ofunda bango nyoso. Parce que ba signer yango bango nyoso. Donc bango ba yebi nani oyo azolo ba makamba tribalisme wana. Et puis tant balobi bien identifié, il faut batangela biso kombo. Na ozala muto liboso na ofunda bango. Donc c'était un amendement oyo ezalaki proposé. Amendement ya mibale oyo ezalaki proposé, ezali na cadre ya ba réforme. Oyebi banda tokendaki ba élection tilelo mukili mobimba na injustice o esalamaki na mboka ezala na nzela ya cour constitutionnelle ezala ndenge ba élection esalamaki ezala na proclamation ya CENI lelo ba congolais nyonso ba monike il faut tout ça la réforme ya CENI peut tout ça la réforme ya loi électorale pour que tout améliorer lo lenge na biso ko sala ba élection parce que tant to kenda na ba élection ezala raté pour na kaka to kende to voter to kendaka to pona ba kambi oyo ya malamu bako diriger mboka bako sunga biso mboka na biso ke na développement peut to consolider démocratie na biso mais soki tozo kende kaka na ba élection na mathématique électorale mama olandi lokwana tozo kende ba élection na mathématique électorale biso na mathématique toyokola 1 + 1 = 2 soko 10 + 10 et puis c'est 20 na Congo mathématique électorale ezali. C'est-à-dire qu'il va voter 2 personnes, mais va publier 2000 voix. Au commun la Cour constitutionnelle, va passer 20 000 voix. Donc, élection, ils ont voté 5 000.
Nadi, ndeko oya dirigeant qui commission électorale. Commission électorale, oui, bah tu vas voter 5 000, bah voter 15 000. Bon, comme la Cour constitutionnelle, et le mois 15 000, et comme 48 000. Tous on a besoin de mathématiques électorales. Tous on a besoin de dans de bonnes élections. Alors, ndeko ça là qu'il sous amendement na niveau na que non. Élection peut ndenge ba ko le beza na 2023. Voilà, nazo ya mama. To asala ki amendement mususu pona ko lobake. Tokosala ba réforme mais ba réforme wana ekozala entre ba parti prenante té parce que formulation ezala ki ba parti prenante c'est ba information to zanango oyebi mboka lelo crise ezali entre les FCC cash d'une part et puis de l'autre côté vous avez la Mouka et bazana ba ramification na bango nyonso mais soki lelo tokokende na ba réforme na cadre ba institution. Je pense que tu reçois les tombate. Et puis, Congolais, nous savons que tu reçois les tombate. Parce que ceux qui ont dit que l'auto kende na ba réforme, et ça parce que, bisonyo soto ebi que élection salama yi malamute, ba résultat da yi malamute, mboke zongisima. Alors, ba amendement na mi balé, et pesi moua mobulu. Mais le kola bazali sanga, tant que moninga sala amendement, quel que soit degré d'interprétation, ba goui ou pesa, et rosalani, il faut ba vanda, ba tala, ah, yo pesa ki ba discuter. Ce qui est tout à fait normal. Oui, honorable Moussa, Penza, qui va rouler dans le monde entier, va comprendre que il y a un report, Penza, il y a passation. Je vais ajouter, Tangu et Salami amendement, Salami, Ndeko Moïse Katumbi, après ça qui soutient Jean-Pierre Bemba. Par rapport, il y a un amendement. Voilà, raison, Oyo, et ça dit que, passation et salamate. Mais Oroyoka, batubazo le kanaba télévision, batubazo le kanaba journaux, bazolo ba makambo muzitu, na boye bazo kana na de commenter makambo eza ya lokuta. Oyo bayebi ata sens na ngote. Alors nous devons apprendre voilà, nous devons apprendre à dire la vérité à la population. Azo mérité yango. Mboka lelo e kufi. Mboke zozonga sima. Nyonso zo marchete. Voilà pourquoi. Tous a toujours l'intérêt que tous se mettre autour d'une table. Et ça, millions de Congolais, nous avons des gens capables de nous représenter aujourd'hui en termes de leadership. Et je pense que ce qui est au Vanda, et que ça une bonne chose pour que tout ça la réforme, il y a bien, au-delà, dans les bandas, il y a parlement. Parce que que ceux qui sont dans le parlement, et qui sont pour? Qui sont contre? Et c'est lui. Mais tu as vu parlement wana, et ça parlement où il y a Kabila. Parlement où tous les gens, parlement il y a FCC. Maba, loi, il y a démocratie, et ça la loi il y a plus grand nombre. Et ça la loi il y a majorité. Tu connais qu'on peut qui ça bat majorité. Batu bazana droit bazala na majorité, batu bazala droit na minorité. Mais ezala oyo salami na ndenge longo bani. Eza secrétaire mutu nyoso yebi ke e salama na ndenge longo bana te. Par les maisons na bateau bazana 200 voix, ba bamba bango ba voix mathématique électorale. Par les maisons na bateau ba koka ozala kuna te, bazala kuna. Par les maisons bateau yo ba kenda kuna bazana influence. Mais tolobi te ke batu nyoso bazala kuna ba mérité. Batu ba mérité ki bazala moke. Alors, nous sommes les mathématiques électorales. Alors, lelo, comme ma biso na ndenge ba réforme, na ndenge ba institution na ekobimise loko moya malongate, tovanda, FCC Kachuna, bovandi. Bomon déjà 2 ans au Bosali le roté. Bozo mema déjà peuple na libulu, bozo continuer go bebi samboka. La muka bozo koto, bozo contester vérité des urnes. Bon, ni nezo kendete na mboka. To ça la ba réforme ya solo. Parce que la réforme, solo, yangonde kozalake et tombo limboka et susciter le patriotisme. Au moins, on a même Ibitumba na Est aussi là. Oui, honorable Moussa, tu es dans le Matali, ministre sommet ou tel que na Est et Mboka na Psokuna na Goma, tu es chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a qui conférence vidéo, na président, il y a Rwanda, il y a Ouganda, et Angola. Natina kaka ya kolobela même matali situation sécuritaire ya est ya mboka na biso pe ko renforcer pendant ba relation na bango na ba pays wana. Est-ce que na ministre me omtikolika rôle pendant la population topé est-ce que la population ko gagner pendant ko malamo libungu tolo ba ko lobela matali ko renforcer ba relation na bango na ba mboka o ba ko boma ba congolais ba mboka o pendant ba ko tia Congo na pasi na ebité est-ce que ko aboutir de loko mo malonga na ebisio que banda gouvernement oyo kota na yebisa yo ke gouvernement oyo ko mema peuple na développement te na yebisa yango
nayebisa yo ke gouvernement oyo ekosala eloko ya malonga te. Na cadre ya ba relation ya ba mboka to ya ba état ndenge toloba na lopoto, diplomatie ezalaka nécessaire. Eza normal que batu basala ba conférence surtout na temps oyo ya maladie boye ba solola pour que batala makambu ndenge ezali koleka. Mama soki ozana microbe na nzoto na yo. Soki ozana microbe. Oko kende pa ya munganga, oko sala examen, apesa yo kisi oyo ekozala poison po na microbe. Po eboma microbe wana oyo kanzoto kolongono. Oko lobate ke no microbe bima. Eko bima te okufa. Ba pays wana lelo yebani ke mboka oyo soki komi na degré ya insécurité boye. Soki lelo bande kona biso na este bazo kufa chaque jour bazo kufa. Eza ba mboka wana. Toko yebisa bango ke bolongwa na mboka na so bakolongwa te. Il nous fait une guerre économique. Tout ça non seulement la guerre militaire, guerre économique. Mosolo. Bandeko ebiso bayemba. Parmi biloko e bomambo keza mosolo. Bazo sala biso guerre économique. Oyebisa yekete longwa akolongwa te. Voilà. Makambo ndeko muzito lobaki. Soko tali na ba théorie ya science politique, l'équilibre des forces. Tant que kozalate, tozalaka un grand pays, mais tozomona toza faible. Population ko gagner le romo na nini wana te. Il faut to télémer la bangunya. Il faut te soutenir armée. Il faut te pesa ba moyen. Il faut que tu développes sens ya patriotisme pour que nous puissions être forts. Équilibre de force, madame. Tant qu'équilibre de force, c'est ça. Mais attends, ça moune n'engeni. Nana robanga yo. Yo kanyi si équipe. Batunyo so babeta bazalaka 11. Yo zo vita obet saina Real de Madrid. Ozo c'est la que vita gagné. So ka gagné obenga ngoni surprise. Ozolanda, ça se prépare et ça na ba niveau. Les lots nous sommes occupés. Les lots, pays où on a besoin de biso bitumba. Les lots te perdent plus de 10 millions de Congolais. Ezali population ya Cap Vert. Ezali population ya Botswana. Eza population ya Bamboke Belé. Eza population ya Gabon. 10 millions de Congolais. Les lots ont un rapport mapping. Ezo bima. Nandenge yo ba nyokola congolais, nandenge yo ba boma congolais. Mais yo landi ba intervention ya ministre ya intérieur. Ya mboka na biso. Mawatro. On a envie de pleurer. Mais quand est-ce que nous allons aimer notre pays? Tokolinga mboka na biso mukolonini, ba mindele bazo kote la biso. Ndeko mukwege. Azole la main na misu. Ndeko fayu la azole la main na misu. Qui ministre intérieur à l'objet était armée congolaise et qui soutenir. Maman. Armée on est allé mélanger. Maman. Mais le pays est sous occupation na partie belé ya mboka. Tozo na combien ya ba armée o eza lelo na mboka na biso. Tozo bondela bango ko bondela bobima. Équilibre de force. Na moko to telemela Kadhafi te. To kenda ko bunda na Tchad te. To zongi na victoire. Na phase. Maman, c'est notre pays, nous n'aurons pas un autre pays, nous sommes jaloux de la République démocratique du Congo. Et félicitations na bande kona biso ya Est. Makambo bango basubisa kuna. Madame Sou ndenge nde balkanisation c'est salama. Ndemboke se kabwana. Soko zotala na télévision maya miso ekitaka yo. Ozo ka na radio ozo ka posa olela. Toko bondela ka bango kaka. To bondela ka bango atako ozui mwasi yango aza bonzenga ndenge nini. Na makambo ya modèle wana mwasi lelo lali na ndako. Lobi lali na ndako te. Lelo lali na ndako atako mobali. Mama okondima yango. Honorable Mouza a fait Minembo eko kende Babi Azaria Sorobe wateki Minembo eko kende te 2013 Minembo teka makala bakor et signama kasi toko kalamuka ezoko akize butu mo ife Antoine Tshisekedi ako
ye moto pe azali parmi bato akokipe minembo ete c'est comme si akotekela minembo na ba Rwandais tokomona ba intervention butu moya mwana mboka Martin Fayulu ndenge azoko accuser président Félix na likambo etali minembo ozali moko la kati ya nazana tozo senga na bandeko bazolanda biso pe bandeko bazana na pouvoir o bazo kamba mboka batika biso to s'exprimaka tolingi mboka oya biso tokofinga mutu te tokolobela mutu mabe te tokoloba makambo mboka pour que to léguer pays moko plus beau qu'avant wana eza hymne national na biso pe toko respecter mibeko mboka ezala ndeko journaliste moko ya Siloé abungi ya 2 jours passés comme on a eu Kimi Mwamu et Kiminga Mwamuke il y a 2 jours passés abungi kaka tango asisi émission ya koloba makambo milembwe ndeko jamais da na télévision CCTV baya ko bimela ye en pleine émission pozo loba makambo ya milembwe batango wana bazoya na minduki na nini nanya zotinda bango. Le peuple congolais dit non. Il est jaloux de l'intégrité de son territoire. Il est jaloux de la légalité. Papa, maman nangai. Tozongelo penza na ndenge ya motema kokita na ndenge ya minembwe. Oyebi ke minembwe wana tangu guerre tozangi mai solo, tozangi courant solo. Oyebi ke minembwe wana ekomaka territoire. Lelo zaka territoire te po anine. La pression du peuple, la détermination du peuple. Ndeko Matata Ponyo a signé décret na ye na 2013. 310 communes rurales créées. Ata moko basi bakenda ko installer maman. Urgence ango eza nini? Nini yango esali ke batu bawelela makambu boye. Nini ezosala ke bawelela yango mbangu. Pe totali na nzela ba réseaux sociaux, totali na nzela ya bino bapanzisa ngo. Représentation. Na ambassadeur aki omona na kuna. Ba konzi nyoso wana ya likolo. Pona ko installer bourgmestre mama, oso mona yango na mboko yo. Oso mona yango. Donc 309 nyoso wana etika la kaka bongo. Na kikwit na bandundu. Kwilu ezali. Na Kwango ezali. Na Sankuru ezali. Na Équateur ezali. Na Sidubangi ezali. Na Chopo ezali. Na Lolaba ba commune rurale ezali. Kuna mutu akokipe azate. Kaka minembwe. Pe ekokotawa. Tolandi ndeko Monseigneur ya Uvira. Minembwe commune rurale. Et continue ba territoire misato. C'est-à-dire que ce que vous avez Kimbanseke, commune ya Kimbanseke, et koti Matete, et koti Kingabwa, et koti Lemba. Kaka commune ya Kimbanseke, oyezana district ya Changu. Akatisi côté kuna likolo abimina Matete. Akoti Kingabwa, akatisi boulevard akomi Ngaba. Mais commune moko et commune à ba place misato. Quelque chose ezali. Likambo ezali. Pe tolandaki déjà message ya ndeko Martin. Congolais boya yango. Déjà tindaki message lobby. Hein? Lobby zam koni. Le mokola vendredi. Akopé cela. Pa yebse biso déjà toboya. Yango moni Congo telemi. Congo la muki. Parmi Maloba, chef de l'État, Goma, qui Félix Antoine Tshisekedi, a promettre na ba Congolais à ordonner la suspension et installation de la commune rurale des minés. Ngala yoki yangote. Ce peuple congolais. Ngai yoka papa maman. Ngana yoki yangote. Na yoki seulement ndeko moko ya député provincial ou national azo restituer ndenge basololi. Na yoki yango na munoko na ye ya porte-parole ya président de la République. Oui. Alobi que bako suspendre yango. Mais na yebisi que le 22 juillet 2015 Conseil des ministres est suspendu yango. Bayoki
tonandi na munoko ya ndeko wana lobi ke ndeko Tshisekedi ayebaki makambo wana te mama na ngai. Mama na ngai. Tozo accusé te. Tozo accusé te. Tozo accusé te. Tozo restitué. Tozo commenté. Ndeko alobi ke mokonzi ya mboka ayebaki makambo wana te. To réfléchir nga na yo. Soki ezali ya solo tokolela. C'est-à-dire que bateau nyonso biso to monaki na nzela ya ba réseau ya ba communication, il faut pas la sanctionner. Dans le bien, il faut pas la sanctionner. Mokonzi ya mboka azali muto ya rozala les plus informés, les mieux informés et à temps. Soki ezali keza bongo batuwana nyonso na ba ministre, batuwana nyonso il faut tout le monde ba sanction. Parce que tokobenga yango complot contre la République. Tokobenga yango complot. Mais parce que le peuple a télémi. Biso tokorotika bandeko na biso ya STT. Tozana problème moko ya nationalité te. Tozana problème moko ya NT. Tolingi seulement makambo salama na ndenge mibeko ya mboka elobi. Nazozongela yo. Nazozongela yo. C'est parmi les rares députés oyo ba telema na tribune ya palais du peuple azo loba pona makambu ya est ndeko Fayulu. Na kotindelo message na ye tout de suite. Comme ça parce que ngala sala ba recherche na loba mambo ka pamba te. Na kotindela yo message tout de suite tant aussi sana yo na zo tindelo message na ye. Ce pour lingi ke na 4 secondes na tindela yo, je peux le faire. Donc c'est quelqu'un oyo lelo azo défendre mboka. Azana lignée ya Etienne Tshisekedi. Ndeko Tshisekedi aza pe cousin na biso. Parce que nous avons combattu ensemble. Et là que zobe c'est sa coalition FCC cash. So lelo Tshisekedi a rompre coalition FCC cash brosanga na bino la muka pote botambusa mboka. Non. Elongo. Oyo peuple alingi yango il faut salama. Les changements c'est Martin Fayulu. Ça a été dit oui ou non? Les changements, c'est Martin Fayulu. Maman, et l'Obama ou bien l'Obama té? Voilà, na quelle on a élection té na lobby? Les changements, c'est Martin Fayulu. Et l'Obama té, l'Obama té. Ah, on m'a dit aux maloba. Mais na mituna na yonga nazo répondre. Na yebisi que nous sommes des cousins, nous avons combattu ensemble. Lelo, Parlement, Sénat, Assemblée provinciale Nyonso, gouvernement, les entreprises publiques, tout détenu par les pouvoirs de Kabila. Kabila a dirigé Mboka pendant 18 ans. A dirigé Mboka Mabé. Mais qu'on dirigeait pendant 18 ans, ezali te ke mutasali le côté. Makambo mana mu pezali. Ko pesa mutu zéro te. Parce que na 18 ans wana ngala ko tangelo malamu ya Kabila. Na koki ko tangelo malamu ya Kabila atamoko. Mboka occupé par des belligérants. Na linga les ali bateau ba simbi minduki. Y compris bateau ya S. Pardon maman. Y compris bandeko ya RCD. Oh lelo balingi ke minembwe et comme ma commune rurale. Et zala bandeko ya MLC wana bazaki parti politique ité. Et zala na bandeko mususu mboke zalaki ya minduki na minduki. Mais ndeko Kabila a fondé ça bateau. Pour l'intérêt du Congo, et c'est loko yo ngai na lobaka mérite. Bokoko loba nyonso sur Kabila na 18 ans, na koyeb sabino que 18 ans waneza 0 sur 10 té. Et ça na makambo eza ya malamu. Mais tala lelo, mboke zo kende na kokufa chaque jour tozo lela. Maman, secteur mo ya mboke zo marché zate. Ata pose moto, passi. Pose transport, passi. Otambola, passi. Embouteillage komina ya batu. Kabila a géré une société que Kabila n'a pas dirigé. Mais à la majorité, maman. À la majorité, il y a la majorité dans l'institution nyonso. Il y a bisanga bateau bazana la majorité te. Pour battre ça là et loko oyo ko za la ke changer makam. Ba on négocier na nani. Ba on est sur na Kabila. Parce que Kabila est la majorité, est la majorité institutionnelle. C'est ça la constitution. Bazana coalition. Coalition où ils ont marché te. Coalition ils ont marché te. Ce qui bino batu ya cash. Boye na lobby hein. Ceux qui batu ya cash.
baké na proposition na bango na parlement avant proposition na le cas il faut bayoka na batuya FCC loi mina kusakata oyo tango te zongi kuna peuple aboya na lobby mama na lobby ha biso na décidé toko résister et que toko résister conformément à la constitution et là on me soutient peuple a koufi batu ba kufa batu ba soka batu ba stika ba infirme mais bazongi si angote alors de 10 jours et zongi tozotala non maman na ezaki pona yebisa yo ke majorité et jouaka mais tolingi ke majorité wana ezala majorité oyo ba congolais ba moni penza ke eza majorité ya solo or majorité tozala ngo eza ya solo te ezala na sénat ezala na assemblée nationale ezala na assemblée provinciale eza majorité ya solo te bango moko oyo bazosala na bango na coalition baloba déjà que majorité wana ezali mécanique nga na yebisi yo ke eza artificiel pour nga naza moko ya victime ya majorité wana bato 200 voix baza kuna bato 300 voix baza kuna bato 17 000 voix baza libanda. Comment voulez-vous que tout ça la confiance dans bato wana? Voilà place on a roya kozongisa yo makambo nyonso zoleka na Minembwe ebandi lelo te makambo nyonso zoleka na est makambo nyonso zoleka awa toza na chance mama chance toza nango moko ya mutu oyo azali crise na Congo Martin Fayulu aza moko ya bato baza crise ezali FCC Kashwana crise ezali Lamuka parce que Martin Fayulu azaki candidat oyo ya Lamuka moko oyo azali crise pe azali solution azui proposition de sortie de crise atiena mesa alobi mboka ça ne va pas to vanda et sikoyo lelo nazo beza impératif to vanda bata FCC Cash Boya bata Lamuka toya to sangana totala ndenge nini to kosala ba réforme na mboka na biso boso soki biso batu ya Fayulu tolobi ndeko Tshisekedi makambo saleza mabe mboka ekendete soki batu ya Tshisekedi balobi ke ndeko Fayulu makambo yo lobeza mabe kopanzana soki biso tolobi ndeko Kabila makambo yo saleza malamu te bango balobi eza bien ekosimba te to créer ba fondamentaux ndenge to sala ki après Sun City vous avez vu même si bah irrégularité kozala bah erreur reconnu kozala parce que ça a été reconnu par l'ancien président de la République mais talambo kandenge tambola ki de 2006 à 2011 talandenge mboke tambola ki talambo kandenge ezo tambola lelo banda 2018 ti lelo contestation na contestation crise sur crise la crise aujourd'hui elle est multiforme elle est persistante regardez ici en face à côté ou en face prenez ça comme vous voulez na Congo central. Même un arrêt, il y a cour constitutionnelle. Ça c'est quel pays? Comme nous sommes presque à la fin, mais quand on le fait, on a poussé la Matali recensement. Vous allez parmi maître avocat dans le Congo, bateau baby mibeko, bassin rappelé mibeko, to qui est bon à recensement. Quand c'est au Kakuna Nangamba, il dépêche pas le recensement et au Kenya sorti 2025. Donc mandat ta constitution le mandat ezali 2 fois kasi ba ko lo baba ko beta tangwa mikolo nanga mola IDPS recensement to ke nango ti 2050 Félix Tshisekedi ta ko na la pouvoir aussi non to kuna ngamba la muka boko be la vérité des îles wa pe la beso boza bokondi ndenge bobela bo tia tout à na pe tango la muka boza bokondi ce qui population pe e revanda kimia ce qui passe le population ko mona e kosila so les ana eloko moko na ko yebse bandiko wana d'abord bazana espoir mo dessus espoir o bazali nango na kacha mitema na bango peso bavandi bango na bango basolola bango bamona ke mais toza dessus na niveau haute to kenda ba élection to pouvoir moko ya makasi oyo mema mboka na développement na uti ko yebso aw ti lelo batu bazaka na sa banzete na papier na poche azo luka place na ozo msala ayebi pe za place ni po masolo zo tambola malamu te tango biso tozolo bake to solola to lingine masolo tambola malamu 2023 eza date yom to chate eza ngape mna chete ezali mobeko likonzi oyebi conséquence tango ndeko Kabila lobiki élection sala maté na 2016
Oyebi entre 2016 et 2018, tu vas faire combien? La vie humaine est sacrée. C'est toujours notre constitution. Oyebi ndenge to telema. Yo tambola na ngai. Oyebi ta marche morote o nga Clément Muzana zanga. Je suis parmi partisans lelo tozala na niveau o tozali la démocratie. Parce que nous aimons notre peuple. Tolingaka ke lobby mboke ezala mabien ezala malamu. Donc illusion. Makambo bazana ngwana bayebi ke euza bongote. Et puis eloko bazolo baone ezali passion ezopesa bango na mutema na ba espoir na bango dessus. Lelo pour que tokende na 2019 na 2023 tolobela ba élection bandeko bazo kamba ba kopesa bilan ozanini. Bilan yango ezanini. Bandato zaka na so de mouton. Bilan yango ezanini. Combien bazu misala oyebi? Nine bongi maman courant na mboka oyo Kisasa. Et puis on a signalé que to communauté na république à Kisasa. Parce que sur aucun intérieur au Bimi Kinshasa, c'est encore plus grave. Vous avez l'impression que Moké a raté. Vous avez l'impression que Moké a raté. Donc pour au monde à Moutou, après ça yo information, il faut qu'il y ait une église. Aucune église catholique, au Koroye Baké, awa makambo Koro Zoboyo, Koroyo Kaboyo. Au moment où l'État zaté à l'intérieur du pays. Tout ça dans la République à Kinshasa, tout ça dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que Oyo Bango Bazolo Bawana, Bazo violé la constitution na Malobanan. Les recensements, tout le temps, recensement, c'est important. Il a fallu que sagesse, il y a Kengoa Dondo et joué dans le Sénat à l'époque pour que Congolais Avanda n'y une véritable révolution sur la Majourwana. Et c'est ce jour-là que troisième mandat est anéanti. Mais Lelo, avec ce qui se passe dans Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe dans Alpha Condé, mais l'honorable Kabila, Azana couloir, Bakotia marche, et ceux qui sont en majorité dans Bangowana, je vous dis, ils sont capables, il y a combien de sont scrutin indirect. Parce que quand c'est décidé, dans le Parlement, il y a Bango. Voilà pourquoi nous devons être résistants. Il faut résister. Et c'est un rôle constitutionnel. C'est notre devoir en tant que parti politique. C'est notre devoir en tant que Congolais. Yango na ebisiou. Le coup la bilan est athée. Il y a encore 2 ans au Etikali. L'attend à 3 ans. Pour 2021, Boroyoka Moïse Katumbi candidat. Boroyoka Clément Mouza candidat. Boroyoka Maman Géol candidat. Candidat président de la République Borobima. Mindouki est Télémi. Ozolanda, Mindouki est Télémi na sens. Non. Recensement ça m'a bêté. Attends, ça les recensements. Yébake enrôlement au salam. Parce que quand ça recensement égal enrôlement. Recensement na fuba yebisa biso ba chômeur baza combien? Na recensement ba yebisa rabatu bana 18 ans baza combien? Bana 20 ans baza combien? Bana 30 ans baza combien? Ainsi de suite. Bato quand ça recensement allez yo carte d'électeur yango ndoko no voter nango. Bato quand ça bongo. Recensement za bongo te. Ba yebisa biso na mboka ba société et fonctionnaire za combien? Ba chômeur baza combien? Bato ba 6 classe na mbula boy baza combien? Bazu misala combien? Recensement yango na maman. Et ça va sécurité. Alors, kozwa te que ozana pasi ozoluka ndenge nini ko bimela. Toi aussi tout le monde a déjà expérience, il y a qu'on reporter élection. Troisième fois penalty. Et kendat biso wa tutoloba, on ne touche pas à ma constitution. Le MLC a créé le front contre la révision constitutionnelle. Biloko wana nyoso tango salami. Okomona souka na résistance pe ko salamate. Parce que na landi na moi mikolo muke oyo ndekozaki na poto na yoki ke to ebite so gezana ya solo to confirmer nante mais to yoki ke ko sala 2 mandats eza épuisant. Ils ont rassuré bango, to ils ont rassuré bango te. Mais biso eloko rassurer biso za constitution. Donc tous à la calme pour que mboke kende bien. Matondi mingi honorable Clément Mouza. Merci, na remercie mais na yebisi ba congolais plan de sortie de crise lelo ezali salut pour na biso ba congolais. To vanda to yokana, to za na lolendo te. To za na lolendo pour na Congo ya biso ba tuté za na tina mokote. Matondi mingi.
Matondi mingi na balandino so bandaki so partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube na ndo misa kolanda butu pe moyi to ko senga na bino bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso e roza malamu mingi moko alelo to ko mboko na suka to mec bino honorable Muza zali moko na kati ya lamuka to lobela ki penda sur ba question d'actualité zali ko tambola mboka na biso Congo mais matali crise ezali na mboka Congo mais matali minembwe ekokende toyebi te ndenge honorable akobetaka sete sengeli biso nyonso tovanda autour d'une table FCC eye kashe eye lamuka eye esangani mpo te congolais mpenza azwa susu elikia tokombongo na suka merci na ozalaki na nsima caméra Junior Mbui merci na sponsor mpenza kosoutenir biso butu mpe mo JBB papa social depuis États-Unis matondi mingi na les barons de Rotterdam mon vieux David Obiango motema ya mandende merci mpenza na David Olito un tonton doux de caractère Sele Tunga de Lausanne na bosante papa Jean Compaoré Jean Paris Talapamba depuis Lausanne ngano so nzamba zongi te tokutani na mikolo ezali koya